Shalom, shalom, peuple de partout, puisque cette émission, la vérité chrétienne, avec Yves, Ipa, Mythos, de téléphone, là, vous allez placer, continue toujours dans votre chaise de promo, et ça, quand voilà, nous sommes déjà alors que le évangéliste éternel, nous, ex-catcheur, magicien, nous qui sorciers, et à propos de nous, je vous ai pour la raquette, nous avons mis, mais nous avons que à bénéficier. elanga na ye oyo boyebi lekosali 24 ans ati ya koselere. Alors lelo nzambe asungi lelo aza mosene nzambe tokokende plus na témoignage moke obengaki nga botuni en tout cas papa Daniel azongisa biso plus na témoignage oyo esilaka te bien ke tokotaka ere moko na mwa badetail yango moke na kati ya parcours na ye nzela nini etambolaki. En tout cas, quant à moi, je vous dis vraiment, vous allez patient, il y a autant la émission de Bissot où on est dans le baka à Bolanda religieusement. Merci à l'assistance de nos générations. Merci à la bande de Roche sur le Égypte. Je dis shalom à papa M. Daniel Mbongo. Shalom papa. Shalom papa. Boni musala na Nzambe ezokende boni. Oui, musala na Nzambe. Vraiment ezokende malamu puisque nzela na Nzambe moto oyebiso ezali bitumba akosi nzela Nzambe na bitumba mais soko okangami na Yesu Kristo ata bitumba ye ozaka moloni mais ya malamu bitumba ngo ntango ozoya Nzambe obimisa mpe banguno baotya bitumba wana na kwasa na kwasa donc mingi ezali ozobe omonaka ye ndeko meere ame nani nde bango nde bandoki oyo Nzambe azomonisa yo puisque omoni kala kindoki ezalaki na bapayen mais lelo kindoki ekoma ntina bapaster ozomona paster sorobiongo ozomona donc kindoki ezaka papa Yves eyaka te mutu omona azoloka na butu akoye misala mpe emonisaka motu ke oyo aza ndoki yango omoni lelo totangela bana na Nzambe basigne ya sorcellerie emission tosala lelo totangela bana na Nzambe quelque basigne ya sorcellerie okomona basigne mpe teza parti pa bapaster tipa bapaster bazobongisa me Yesu akamboli Yesu azakaka moloni ndenge esi bitumba. Est-ce que bitumba spirituel kokoya mpe physiquement? Oui, bitumba ya molili soki eluki yo na butu baomona te puisque omoni ndoki mpo atake yo mpo aboma yo mpo akanga vi na yo mpo abebisa vi na yo mpo abebisa banzela na yo mpo amvute yo eloko ya liboso efama lo atali na kamera na bango aluki yo azwi atali na kitanatala na bango aluki yo azwi atali na satellite na bango aluki yo amoni yo atindi bantene na bango balandeli yo bamoni yo nde siko bazwi kapasité ya kokota mpona kobundisa yo mpona kobloke yo mpona kolebisa yo to koboma yo mais soki baomona yo te bautilize bakamera bautilize bakitalatala bautilize basatellite batindi bantene barrière ya makila mais eloko wana efo ya physiquement soki eza mpe physique okoma mpe spirituel ebandaka nde spirituel mebima physiquement eza ndenge moko soki Nzambe mpe alinga pambola to alinga abikisa moto abikisaka to apambolaka nano spirituellement mpe bimaka physiquement siko diable asala eloko moko te nyonso ayimitaka ya Nzambe. C'est ça. Ok, merci papa. Nous sommes beaucoup de choses pour la détail. Zamba lola topesi yo merci pambola biso bana no tosala émission oyo pambola pe ba oba olanda émission oyo bikisa bango nguya molimo mosanto akita abanda na biso longo lokola alpha pe na suka omega bana nyonso bakolanda émission oyo babikisa mape ba pambwama 6 mois oyo etikali pona kokoma na décembre ezala 6 mois ya bénédiction pona bango ezala 6 mois ya guérison ezala 6 mois ya prospérité ezala 6 mois ya lobiko ezala 6 mois ya makambo ya mikete me ya minene oyo osala kati na bango na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Voilà, merci l'homme de Dieu. 36e anniversaire yango on mboka na biso et fête de l'indépendance au bâtiment sur le surtout à Sepela
Alors, bandeko bazosala biso mingi ya bachrétien, mingi ya bapaster, ya baprophète, esi biso ezali mboka na biso ntango tozwaka indépendance en 1960 ezali na bato oyo bakabaka mboka, ezali na bato basakrifia mboka, mboka oyo eza vendu na deuxième monde. Yo ozalaki na univers wana, ozalaki na deuxième monde. Okoyoka mboka ezalaki vendu bon selon expérience na nzela oyo otambolaki avant lelo bongo na motema. Ozolobela kaka mboka, oui. Obongo meme na bakartier okozali. Obongo meme na baeglise bato bakota baoke kosala. Soki ti lelo Yesu oloba na mokanda na Jean chapitre 15 verset 18 à 19. Alobi soki bakoyina bino bakobundisa bino bakonyokola bino bosepela po boza ya mokili me boza ya mokili oyo. Esi na pona bino na longola bino na kati na mokili oyo. Yango baobundisa bino baoyina bino ponga mpe basalaki nga bona. Donc ozo comprendre eloko moko ke monde Yesu Kristo aza nzambe. Aza premier évangéliste, mais aza na bato balingi baza moke. Bato baboye baza ebele. Pourquoi? Biloko misato oyo ezorenie na bato mpe na basali ya nzambe. Liboso lokoso ya mbongo. Ya mibale kindumba. Ya misato orgueil. Matabisi na bango kuume. Nde ezo détruire monde na ba domaine nyonso. Moto aza na posa akomata chef du quartier oyo. Il faut aluka kende panganga moko a travailler. Papa, il faut que moto na déranger biso etant ka to bandi d'émission moto ne komi ka ko démarrer ka kesika moko ka liboso na biso le fomo na bamvutima to lo bayadia to ya wato solo na o installer zake mais moto ngo démarrer ka ka a azo buja ko ka a ezo keleka ka ko ba na nzambe bayo ka makambo to bimate bayo ka makele voilà vous comprenez. OK, donc c'est-à-dire Nzambe bolimbisa boyebika diable est toujours kapo. So il y a linga péché qui voilà. Alors Moutouaza chef du quartier azo kende kosimba kisi kapo na poste wana longwate. Siko tangwa ke kosimba kisi eza déjà akabi quartier wana mobimba na maboka diable. Donc diable a régné pour y pouvoir. Pour pouvoir agir il y a kokonza quartier wana. Donc c'est que nanzela na ye makambo nyonso moli de komi kosala. Puisque yaza numéro 1 ya quartier. Ndo moli na bakonzi akala okomona mobutu ya lobi na même si na kabamboko pona Satan. Wetika la ini na kokabanga. Oya zolo bawana eza makambo sa salaki pazalaki sir nango. Ozolanda pazalaki sir nango akabaki bemi bato bazalaki ba ministre na ye. Tomona ba sakondi makambo loba bino nyonso bolanda yango biso nso tolanda yango tonko to ba paye to kritika epe na makambo wana ndenge pe lelo batebele ba kritika kabiso na ba vérité otoloba. OK. Ozomona aloba yango mais sikoyo le problème ezani tangu toye koyamba président na biso ya sikatango aye Fachi Beton alobi na zwimboko yo nyonso na pesi yango na maboko na Nzambe. Bible lobi na Matthieu chapitre 16 verset 19 oyo bokangi na Nzambe pa kangi na oyo kangami oyo efungwami na se Nzambe pa fungoli na likolo. Lokola aza numéro 1 ya peuple congolais.
lokola za numéro 1 ya peuple congolais apesi mboka na maboko ya Nzambe maloba wana yenda za représenter ba congolais na miso ya Nzambe pe na miso ya mokili Nzambe pas mboka na maboko sikoyo lokola ezaki na maboko ya diable misala ya diable petit à petit ekobanda kosala nini ekobanda ka ko échouer. Ok, compris. Misala ya diable petit à petit ekobanda kosala nini ekobanda kaka ko échouer. Eko échouer pour toujours yeso matane kaka. Soki boluki akomata liboso. Donc na domaine nyonso omona mutu moko azoteka nguba na kwena ma mazwe nango kisa teka kasaka nguba par jour ndengo kalinga wana donc ezosi omona na ba lelo kuti koma machine koma koteka nguba mais c'est quand nous omona bane belé ba ovandela nguba ana donc par jour ba oteka saka nguba bozolia mezo sila te okalingo mona pena ke nguba ba ndoluka nguba moto ese na mido azweli yango kisi siko tangu batu oli nguba oyo zoteka manakisi batu wana baza détruire muto somba biloko na boutique o muto oteka wana zukisi ya commerce biloko nyonso eza wana bino bomona biloko yepe akozala na yeble asali bencartation ke na butu ba demo ba balongoli biloko nyonso bien na boutique wana bazu biloko mabe banyei babalusi yango ba biscuit babalusi yango ba sardine ba savon bani bino boye ko salela o sela ngo sa ko somba sa ko sambe o saleli banyei donc vino ezoko makana botutu ba blocage o mona loko yaki na kopa bien mozo ki savon moko somba ko sukolela kinango donc savon wana pele tio botutu place pena benge bazona musala bazu baninga babite yo zonga tobenga yo zonga dossier mona donc c'est parce que tous les domaines mon Dieu se peut vendre nango bien atiki Nzambe facile na kisi même na l'église au mona pasteur azo sala mabe au sala de kobo azamu yibi na bandimi bazo mona makabusi sala kaya lokuta mais bandimi baza ba fidèle à Yesu te ba fidèle ya pasteur l'église donc ce que le bible pour pasteur na ba ko kanisa mais ok ça m'a bête ça pourquoi c'est parce que pasteur wana simbakisi mutu nyonso azoya kondimela Nzambe l'église wana zokota na kati ya l'église ozwa caché tango ozwa caché akomi envoûté d'accord ata moni mabe l'église wana yaza kokanga makobima ndo moni batu o Nzambe atindi biso to ya koluka sikoyo o bakangami na ba prison mabota ozomona moto moko na libota ake kosimba kisi bayebi se foteka étoile ya libota no moko donc moto pour vivre na libota na ye il faut mbongo utakapa ndeko moto falia il faut mbongo utapande ko moto kaka na ye donc bino nyonso sokoli betoile donc soki yo te mupanzi yo souffrir feti ye kaka foya ok Nzambe oloba na biso moto oya kotia na Jérémie moto alakela mabe moto akotia likana mais bino koma sa moto wana mais surtout bakoma benga ngo kodia mais akodia je eza makambo akende kosine ba contrat akabaki famille mobimba po ya régner bozomona siko famille ekoma na kolela famille ekoma na ba maladie famille ekoma na kufa famille ekoma na ba problème po bozui occultiste moko oyo azo représenter bien na maboko ya donc ba famille abongo na besoin ba prière. OK voilà l'homme de Dieu tu tout maintenant na o ezali plus témoignage na yo avant de rentrer dans la signe nyonso eza témoignage na o etali ba signe sous celle. Alors je sais plus c'est pas wapi bokindanga na kati ya nyamo nguma kotaka na kati ya nguma
Donc l'histoire histoire wana eza bandeko mpe bazotuna bato tosisaka témoignage wana te baparti wana epuis tozonga na basili wana histoire wana mwa moke wana esalamaka ndenge nini. Ok, c'est bon. Likolo ya kolula tozolobela mvutima me toloba mpe likambo ya kolula. Moto alulaka mingi mpe aza mvute moto akoki kolula te tala memi bandeko moko baya bandeko ya mokili me bayembe eloko oboto boya miziki ya mokili mpo batia mpe ka bakisi na kati ntango yo chrétien ozoyemba yango ozoadore bilima oyo bango mpe baadore donc okokani na bango ke moto efo adore ka yesu kristo me motu moko ayemba bisanza na moi ebimaka mpona motu nyonso donc c'est-à-dire nzambe aza roulage mon Christ, frère, sœur, kolinga kozala presete, kolula lula te, po kingani akomi boenge fona koma boye. Nde ba problème nazo zwana ngona makambo campagne awa. OK. Bitumba ezolongwa pa ba pasteur ya masina awa. Ezolandanga ti kote nazo kendoluwe ba sali pona ba témoignage. Oh. Bitumba ezolanda ti kuna. Si baye kaka nzambe ekobimisa bango na kwasa bato baotsanga bakala nzambe abimisi kolula ndeni ya komiti na atiki bakampagne akoma na batefancho to bakatiere baobundisa po terrain tiobo wana babiloko na bango bakonde eza wana terrain tiobo wana eza abattoir place bandoki eza place bandoki basalaka zambo na bango na butu bandoki nyonso mwa zambo na bango place batekaka misuni place baliaka na barestaurant butu donc soki toki wana ekozala bepreuve 3 semaines tokoti 1 mois yango lobi tokosaki 1 mois mpona démarche wana elobi nde makambo efungwamaki totikali na 5% donc 95% ya réussite mpona ça. Mais Nzamba dévoilé bato. Nzamba dévoilé bato. Bimisi bato na kwasi. Po Yesu Kristo za molongo. Siko yo zo bundisa. Elo kwa nesa la mate po ganini. Mena munoko babengi o pasteur. Elo ni ote ya bandimino na kati église. Po to na biloko mibale songe to te ya bandimi. To te ya bandimi ka ko se na Nzambe te. Tote ya bandimi kozala na bolingo. Tote ya bandimi koboya masumu eloko ya liboso ya mibale kozala na bolingo ya bato ya misato kozala na vie de prière. Makambo kote ya kasi yango te koboya masumu repentance te kozala bolingo ya moto même boya ka masumu so ozangi bolingo nyonso eza pamba te po nyonso ekoleka me bolingo ekolekaka te bolingo ekosilaka te. Mais tangu yo za na molimo wa kolula yo yebi makambo nzambe oselo liboso te parfait leka ya moto wana me yo za na kolula pourquoi po kolula nde moto esala ekomisa moto na motema mabe siko nga mpona kolula nakoma lokola moninga wana yango ekomisaki ngai nguma sala nini amelanga ozomona okoti na libumu nguma na libumu nguma to surtout na kotinga moko na mona to komi na moninga wana na mettre wana na kati ya jeep moko ya delite chauffeur ezate tambola dans l'espace likola kolula jeep etelemi mettre wana bito kitanga na kisi kota moninga tozo tambola place wana ezodenda lokola chambre otambola pene ezodenda komoni chambre hier ndenge denda ndenge prince wana ezodenda donc lokola bazwi baressort to biloko mo batie na se ebanda obimisa emituka oyo namoni kuna banda na botamana na mona mituka wana tokomi liboso ya sali moko nde maître wana lobi tokiti nga na olanda moninga wana mpo nazali na confiance ya moninga wana or ke fale kozala na confiance na yesu kristo ke kozala na confiance ya moto ya moto. Tangu na kiti wana okita na kiti na bandolanda moninga wana tokomi liboso ya lupango moko monene
porte nango diamant na diamant or na or ba mire nango diamant na diamant or tofukami tango tofukami mettre ensemble ekata surtout koti na kati nde sika tokende komona na kati yote papa or na or diamant na diamant wana porte mire na porte wana ezo ok ezali ndako ya Lucifer ezali lie ya tourment ezali lie oyo okende mpona réunion to nikolo tango tokoti na kati namoni basali moko ya minene me ya mabende bato na bachaîne me na maboko bazoteya bato na babible na maboko natuni maître wana awa tozawa palobi awa towana se ya mai na monde astral monde à ténèbres ba prison nyonso prison centrale na monde se ya mai soki bakangi libala moto na se ya mai si akufa otika lobala te so bakangi mabota moto na se ya mai ti akufa otika lobota te so bakangi moto santé na ye na se ya mai ti akufa aobika na maladi to azaka kisi na kisi ozomona so bakangi mosala moto na se ya mai ti akokufa ozwa mosala me moto aza na yesu kristo Yesu Kristo afongolaka o monde ya ténèbres etangaki Yesu Kristo abongisaka oyo monde ya ténèbres abebisaki Yesu Kristo asekwisaka o monde ya ténèbres asalaki nini abomaki ndo mona kati ya sali wana tomona bapaster boteya sans repos population ebele evandi na se yokama te na tuno bongo ba oyo bote na ba chaîne na ba bilongo boko ba pasteur bazoki ba kisi na tangu ba kufi ba ye awa misu suppose mona awa bazana bomo ba travaka na moki ba travaka pe awa na tuno bongo ba o ba vanya ba ndimi o baza ba fidèle na Yesu te me ba fidèle na pour na tanga kombo ya Yesu te mais comment nzambe batanga oui pour banda Ancien Testament kobanda Genèse Malachi kombo na Yesu Kristo ezalaki caché nzamba pesa ni Abraham kombo na ye ni Isaac kombo na ye aye ko révéler kombo leta uye mokwaya ozomo sikoyo siko bandimi bazaka ba fidèle ba pasteur bandimelaka nzambe te me bandimelaka bango na ba porte ya l'église wana ba caché 666 ya o bato bakota wa bazwa ba caché bo bateka balembaka to beza monde ba esclave bakote ya sa na bandimi o bakota na l'église bana ba caché bana kata Kristo to kuta pe basiaze to lobela ngo bato ba yeli bana ba matela bango na mapeka bazolela ntina nini bokomisi biso na tuno bongo baso na bana machombela mapeko bi basi balongola ka bazini tango olongola bana na bazwa na mondo wa besi transporter ezozo ba po ba olongola ko mabana na masu mukolo ba kufa kasha 66 azwa te e yane na sali wana bana ba matena mapeka ba kolelela ekaka zongisa biso sikozo nde topesa bana na nzambe balanda témoignage nzambe oti mpe kosala yango na anglais awa baye voilà l'homme de Dieu maintenant tunaki motuna wana parce que toka tokotana mwa oyo tali basini alors bilembo nini mpe bilakisa mwana aza sorcier to aza sorcière même pasteur to surtout ba pasteur ebele bakomi na nyonso oyebi kindoki ya kala babande kopesa yango bato na biloko ya kolia me lelo kindoki eza na biloko ya kolia te toya kolobela yango lelo kindoki bakomopesa na basansi nyonso tozali na sorcellerie conscient na sorcellerie inconscient mais sorcellerie inconscient eza plus dangereux koleka sorcellerie conscient tozoya kolobela yango tozolobela sorcellerie conscient basigne eza ebele me topesa ndambo basigne mpo na koyeba mokolo to mwana mokie oyo aza na ndoki eloko ya liboso komona lokuta
Ok. Mokolo to mwana moke aza na ndoki akokoma na niveau lokuta mo papa Yves jamais vu. Okomona pena ke mwana na yo ye yo apasoli ba ver. Yo moni kuto motu na zo wango. Donc mwana komi na lokuta niveau moko ko zo idete. Ye beza signe succès. Okomona na mokolo moko na munoko na loba makambo ya vérité te tout alobaka ya moto. Donc pas na ye vérité ezate. Pour diable akoki kotika na koza na vérité te vérité c'est Jésus-Christ. Yeba ke mokolo wana na mwana moke wana baza ba. Eza ba signe ya sorcellerie. Okomona signe ya sorcellerie mosusu eza salité. Mokolo to mwana moke omona mokolo moko azaka po be makoma santé minu na ye nanu po anika ekoma problème. Ok. Akoma bimisa solo moko ngai na nzoto eza signe ya sorcellerie. Donc opesi ba obye na butu yonde goza wana doki il faut bando mbaso okosokola kati. Donc minu na ye moko kwa nike eza pasi omona mwana na yo poasu kone fo kange na makaso beta kobeta luka basali ensemble eza basenga salite. Si ni mususu wa salite ezali tetidi mwana to okomona mokolo abangaka makambo te. Donc bapesa ye meme na quartier kombo Kingo Ntaba meme nyongo abangaka ta sinyaka oye koyeya aza teti abangaka eloko te aza ndoki. Okomona mwana moke abangaka mikolo te aza ndoki. Pourquoi? Po soko beti mwana aza ndoki na moi na buto oyo na ye ayebi ndenga maltraitaka memba mikolo na butu yango abanga liso mikolo te. Oyebi ke mutu na ba république ko ezalaka soki mutu wana ndekone moko ya général magistrat nani oyebi ke bando banga makambo te bando signer makambo ndenge na monde sorcellerie ya mwana aza na ndoki abanga mikolo te très impoli. Asina makambo soko za papa kota mabondele luka ba véritable basali ya nzambe. Très impoli la signe de sorcellerie. Okomona sili musa sorcellerie. Ovanda kananda kumoko to na lopa moko futela kamingi mabango moni abakini lelo nde komo chanter quand le mona lopa moko 5 personnes ba futela ka 10 personnes toilette ya ka moko. Ok. To na ndako moko ya bino bwana toilette na bino moko. Mais chaque fois soko kei okuta toilette wana na santé. Mais ma ezali makambo nyonso. Olandeli peno kuti mukolo moko akota toilette sopa mai. Mwana moko esa koli makota toilette sopa mai tazando. Eza mission ba pesier ya kwamvute ba truko bebise na bato. Ba programme bazanango na ba projet bazanango. Puisque ndo kisoki asumbi awabwaka mai te ko bato okuta nyena. Nye zali signe ya sorcellerie. Ndeko moko bayibaki matériel na ye ayekuta na batongo to bayibi na ba 6h onatanga la moki atala akuti libanga ya kayo nini akuti na kaka wana déjà signe ya connaîtraliser moto po tant ndoki asombi atiki yo ke kutana nango e amvute yo e bebiselo makambo bele même selo eza signe ya sorcellerie. Ndoki mususu koki komona mutu azalaka orgueilleux. Donc esika batu bazali yaleka komona na ye aza mokolo aza aleki batu nyonso eza signe ya sorcellerie. Bandoki bazalaka na orgueil okomona même bela ba pasteur baza na orgueil. Soko moni mosali ya nzambe baza orgueilleux ana sorcellerie siabe. Ozomona toza so na signe ya sorcellerie ndoki akokaka kotala motu na misu te. Soko tali
akimisi elongi aomona eti makambo asaki na butu yo monaki yango ozotala mingi soni eza signe ya sorcellerie okomona lisusu signe ya sorcellerie mosusu mwana no atangaka nakataka bafe ya kaye mike pamba tio osilisama eza pe signe ya sorcellerie okomona signe ya sorcellerie mosusu otindi mwana kesomba sikre ya yeli o mafuta kesomba savon ya kesombelo mungu donc yebaki mwana esakomi na sorcellerie po mutu aza na sorcellerie na butu mwana na moi mayeli fukima meme mukolo akomi na azu sorcellerie aki mukolo eloko ko remarquer mayele na ye ebanda kokima yebaki za sorcellerie okoyeba mutu musu na signe ya sorcellerie mutu wana soka yoki likambo il faut alinga tu nango 3 fois 4 fois a comprendre yango malamu po azwa message wana mema aza na sorcellerie okomona esusu signe ya sorcellerie mutu moko azaka na songi ya makasi donc yo yebie na songi ye ayebie na songi mais batu nyonso bazo préférer bazala neka po batonga mais batu wana baza bandoki donc eza mission bapesi pour na kodétruire batu pe kopanza batu eza signe ya sorcellerie ezali songi ozomona donc basorcier balinga kolia mingi mpe ka misuni omona motu moko vanda ye na ndako na libota ye matanga matiti na linga yango te epuis misuni ozomona mpona misuni batomisono opena te misuni eza misuni ya rouge nde yalingaka mingi eza basine ya sorcellerie basine ya sorcellerie eza ebele tokoka kotanga mosusu po te eza ngomba toza na basine mpe ya sorcellerie inconsciente sorcellerie inconsciente ezali moto bazodirige moto baza koutilize mayebi na ye te ke ye baosala nini bazoutilize ye ezali sorcellerie inconsciente par exemple moto esasilisa classe mais chaque buto alotaka kalata baniforme okende classe moto wana oza na difficulté ya kozwa meme mosala misala nyonso abanda kozwa so kaka loti uniforme yebe fo bana olobi baolongole mosala wana eza sorcellerie consciente moto azolala azolota ndoto osala mariage neti nakela na église moko mwana mwasi moko aye nde église esilaka paster nalotaki bandoto naosala mariage paster na bango alobi oui seke nzambe amoni sosa mariage mwasi ake naobi paster il faut tuna nzambe nani yebi soso moto osala mariage na butu ya nzambe nde olakisi fo asala mariage moto efo asala mariage na moi nzambe apesa moto mariage na butu te apesa mariage na moi ozomona wana eza mariage pendant la nuit donc eza na famille na ye balisi na mobali moko ya butu alors ye azolota osala mariage effectivement osala mariage mpe na butu motu wana obanda kobota bana mene na butu na moi po azwa libala ekoma pasi na moi ata azwi libala po abota ekoma pasi mabota c'est parce que babalisi déjà na butu akomi mpe kobota na butu il y a déjà sorcellerie inconscient donc bazo utiliser ye ye azomiyeba te eloko babengi nini envoûtement toza esu na sorcellerie inconscient moto azolala azolota ndoto azolia na butu moto olala azomona azolia na butu eza déjà sorcellerie inconscient lokolala retard eza déjà sorcellerie inconscient moni moto azolala moto alali olotolia na butu eya des sorcellerie inconscient même moto olota okouche na mobali mari de nous to femme de nous mwasi olota okouche na mobali olota okouche na mwasi eza déjà sorcellerie inconscient bato ebele bayebaka yango te ozomona eza déjà sorcellerie inconscient
sorcellerie conscient moto bazo utiliser sans le savoir. Donc bandoki ya famille na yo ba comme ça na sorcellerie conscient. Okoki ko bala mwasi moko azandoki comme ça esclave na moto. Nous sommes on a l'autre quitté mais na mona qui pendant la journée et on essaye de zoner le kaka na moto. Attention. Babenga ngo cauchemar. Cauchemar eza nzambe te. Cauchemar ezali makanisi ya moto oyo akanisa te. Bandoki bakoti na kati ya makanisi na ye baye kozole na moto. Eza lokola ndenge tobande kopesa bana ndoki. OK. Tokoluka topesa mwana yo ndoki if. Toyebo pekisa mwana kolia biloko batuteso bapesi. Meloko ni tokosala. Tokoya na butu na ekola bana wana. Esika nyonso bandoki batanga. Esika nyonso bandoki batangisaka na butu bazonga esika wana. Pona kotanga pe kotangisa. Tokoluka mesie nini atangisaka zandoki. Tokoluka madame ni atangisaka zandoki. Tokoluka élève nini atangaka ni azandoki. Topesa bango koli ya kindoki. Oye uti na propre famille na yo. Po ezalaka association. Tango tokopesa koli ya ndoki wana. Soki sikoyo mwana ke classe. Woka meso pesa na nobiki na yo. Ipai pesa biki na yo pesi. Asereti kokoma a partir biki wana azu koli ya kindoki akoti na miso. Oto pesa ti. Et bini a partir miso koti na biki. Azu biki azon seli mwana na yo. Biki wana koti kindoki. Mwana ko tunse ko tambo ko komela na mo. Tango okenenda kuna butu toye ko bimisa ye tolobi ya to kendo koma na classe. To memie na classe wana kitamba. To pese sorcellerie. Mukolo musulo kona yo azoya. To pesa ki bano baba ndoki na quartier ba moni ozo bazu kolia kindoki bakoti na bali. Tango yo papa pusa bazu ka bali babeti na nzela na yo tali ya baba na babeti bale ke ko ya fona yo fo beti o sepelisa bango. Na butu ba eko bimisa yo tata lokola yo boke beta bale na stade butu. Omo na sorcellerie. Sorcellerie musu bo pesa mona ba jouer. Même na ba dessin animé o bana balanda na ba TV. Attention. Ba ko pesa lo bwana pe sorcellerie. Kana ba dessin animé. Ba ye ko joie na butu ba keta la dessin. Ozomo. Sikoyo. Ndoki. Soki alinga pumbwe. Bayaka kozwa besclave na bango. Besclave na bango baza banana. Baza bato bana sorcellerie inconscient. Nde baza besclave bango. Okomona na banzela moko o ezesala croix na kwe na ngo bandoki bakitawa. Babetaka chifflet ya bambo. Pona obimisa besclave na bango. Ndoki na ndoko obimisa esclave musoro batenga no totamboleka malembe to swanzela nzela. Musoro bitenga na obalse punda poto kena memanga. Amati le kolo na ole punda akena omemie ti place a réunion. Siko ndoki na ndoki akotinda esclave na ye ate kosele misala. Banani baza besclave ba o baza na sorcellerie inconsciente. Tango akotinda besclave ne ba ke no sa ele musala. Bokesa misala. Yango moni eza na bato bele. Alala ki bien. Metangwa na muki nzoto passe. Lokola sala ki misala makasi. Ono wamenga na sala ki misala makasi. Nzoto passe mbele. Na butu eza na bato ba sa misala. L'autre fois, on s'est dit sous et le bon tout mondial. On va qui au hôtel ça dit sur la cible. Ils ont appris sur la pharmacie, la serpent la croix. Ils ont un quatre plutôt. Tous en a besoin de souka na ngo ça c'est bien avant tout ça de situation. Tous ils un peu même. Voilà. Alors tango bakobimisa esclave na bango ndoko na ndoko apesa esclave na musala. Esclave musu bokela mbele bandoki na bango misusu botina bango bakate na bango babilanga misusu botina bango na bapeshe baza esclave. Ndoki akokota réunion
siko soki ndoki akoti réunion asilisi réunion nasuka réunion wana ndoki efalia na chaque réunion bandoki baliaka bongo baoliani baoliaka motu bongo egelo kani babengi makele bandoki bakozala na makele bomona ndoki moko ana kati ya likelemba aza 10 000 personnes 20 000 personnes yango mona na kati ya mabota bolumbi biso ebota bandoki bazalaka te so bota so mutakufa na liwa bandoki te omona na 20 à 30 ans mutakufa po nini ndoki ya famille na yo aza 30e personnes ya opesa donc 30e personnes wana ya mosusu 30 ans tango ekokoka ye apesi moto valeur akili moto akufie famille ezalaki na ndoki te famille ekoti ndoki mosu ndoki oyo apesi wana esi akufa mpe bakundani me na buto oyaka na réunion ya bandoki aye kopesa na likelemba moto akufi famille nyonso aye na ndoki ça dépend likelemba koti akolia tour nini mpo ye azolia ya bato ye mpe fo apesa omoni siko ndoki soki asilisi réunion na bango efalia baesclave na bango bakoyela bango biloko balambi soki bandoki balie biloko balambi oyo etikalaka ya sa nzungu bamikuwa wana yango nde bakozwa yango baopesa baesclave balia yango moni moto azolala olota ndoto azolia oza esclave bazolesa yo nde place na ye biso sorcellerie conseil eza très dangereux bazolesa yo ndenge baolesa yo yeba kokoti na likelemba sans le savoir yo mpe bakoya kosenga moto opesa oliaki yo pesa nini pesa opesa moto balia moto na likelemba moyebi te ke moto wana akufi yo moto opesa po wana sorcellerie conseil yana bato mosusu baloka basinyaka badokima baosinese bao badokima yeba osinye dokima mpona kokanga libota na ye moto abala te moto abota te moto abonga te libota mbo bakufaka na maladi moko yo moto okanga yango epui yo moko poko oya kobela maladi wana to bandoki basinye so na basignature wana siko ndoki sokale ifo amela vin rouge kaka baesclave na bango bakoservi bango vin rouge siko ndoki soki ameli vin alie ameli vin rouge ava bakabwana ifo bayemba baprie mais eza na bana nzambe ebele na baeglise mpo bayembela nzambe baoyoka kilo baoyoka soni baovanda me bandoki babina oyebi bandoki baa na baloketo bandoki baa na loketo omoni bamiziki mingi ya flocor oyo mingi ekoti na makambo ya nzambe euti na kati ya sorcellerie mingi ya baflocor po kuna pene okomona bazobeta pene oyebi likembe likembe ezobeta mambobe ezobeta sikoyo ndoki po abina ozala posa mbunda oyebi mbunda yango eza na bakozwa esclave moko balalisi ye to mibale to misatu babengi baesclave mosusu bakomobeta mabomo na bango mbunda eza na bato ebele okoka nga basalanga opération 5 pasifa babandela nga kamiome wana ezongaka kiste wana ezongaka hernie wana ezongaka mpo na butu libumu na yo ekoma nini mbonda soka biso nano moke mpe na oyo etali oyo lobelaki awa par rapport ya bondoki oyo evandi na kati ya famille oyo peut-être bakoko na biso bayebisaka biso tozali na bondoki me ya koboma te ya kobatela est-ce que bondoki ya kobatela mpe ezali na famille bondoki ya kobatela esalaka te ndoki nyonso ya ndoki eloko nyonso esalama oyo ezosepelisa nzambe te eza mabe bato balobaka ko biso twana ndoki ya kobatela koko wana ya mosusu akolia après 50 ans me ye esi akufa me na butu oyo bandozonga na rami ya bandoki wana akufa me eza na bato oyo epatiki na mokili baza eloko wana ekokokisana pokokwa ntango azoya na butu na réunion wana oyesa bango tala motu boye soki ngonga na nga 50e ane na nga ekoki mpona pesa na opesa motu boye obanda kolandela
moto apesaka na makelende esi akufa na nsima famille ezabona ozomona libumu na yo bakomisi yango mbonda bazobeta mbonda olamuka libumu esalaka pasi okozwa baopération ebele maladi wana ezongaka oyo basali myome eboti basali kiste eboti basali vibrone eboti basali hernie ezongi po chaque butu yo libumu no ezaka donc maladi wana efozongi ndoki soki azwi mbunda ana posa drum oyebi drum eza nini maboko na oyo bakomisa ngo drum bazobetela yango likembe yango moni bato ebele olamuka maboko ekoma kokangamaka bagrame oyo rhumatisme atia bakarne bakisi maboko ekangamake kaka grame po chaque butu maboko wana babetelaka yango likembe nazoya na sisi ndoki soki azwi drum ana posa gitare oyebi gitare eza nini eza makolo ya motu makolo ya motu babanda kobetela yango gitare basinga te babanda kograte yango baograte ezobeta gitare okomona motu akomokata na baline ya banduta omona mutu makolo ekoma kokangama mutu makolo ekokoma mpe paralyse excès ya kobetela makolo nini gitare agéographie baopalola yango baobeta nde gitare makolo no esclave na moi makolo ebandaka kosa mpo baobetela yango gitare ndoki soki azwi gitare ana posa micro to fanfare oyebi micro to fanfare osala nini letoyo nde kozala mikro na bango to fanfare po baba oyemba okomona mutu moko akoma na problème ya motu ebouja motu esalaka mpasi amanaka kisi tension chaque butu baoloba na kati sikoyo mutu okoki kozala esclave ya yesu kristo to kozala esclave ya bango mutu akoma esclave ya bandoki na nzela kaka moko oyebi lisumu ndoki okanga mutu mpona okomise esclave abanda konyokole chaque butu yango boni mokristo okolala na butu ozanga na kati ya pongi makasi soki crampe na makolo okokolala to lamuki bamo nzambe ola mosobondela po makolo obengi babetela yango gitare nani akomi so esclave makolo mbo andobetela yango gitare libumu no ekoma mbonda hernie baoperaka erepetaka te fo baopere suka nango efo kufa na opération wana kiste baperaka bapera miomi bapera ifo kufa na opération wana mpona butu bandoki baobetela tosala nini mpo tokuma makambo oyo olobi tosala nini mpo tokuma makambo oyo kondimela se yesu tozoya bafamia bonduki kondimela se yesu kondimela se yesu bakarte tovandi balobi bongo yo kobikisama talo moso kwa na jésus christ me elobi yango na jean 15 18 boza na mokili me boza na mokili oyo te esi na polami na longola bino kati na mokili oyo sokwa na yesu kristo nde nayebisaki oyo ebandeli émission oyo bakoluka yo na bakamera na bango bakitalatala na bango basatelite bakotielo bantene baomono te baomonaka barrière na makila yesu voilà papa amema biso sikoyo na basili ya bapharmacie ya bopito omoni na kati ya bapharmacie okomona eza na basili baoki kotiela yo signe ya ronde batie croix misu batie nyoka ezali basine ya sikipedia koko ezali basine ya monde ya sikipedia eza monde na kati ya monde wana eza département ya Lucifer monde wana ezalaka associé na bandoki ya mabota na biso wana Wikipédia
ezali na moto mosusu bandoki bakomi na projet kolia ok somba kisi na pharmacie la plupart ya ba pharmacien bazaka ba succès to bokitiste monde à ténèbres a utilisaka bato na ye na babiloko mingi oyo bato bazoutilize nango mpona santé na biloko ya kolia bakisi ya komela babiloko ya kopakola monde ya ténèbre apesaka bato na ye fond ya kozwa bapharmacie ya kosala baboutique okomona pharmacie ya place bakisi ekotaka eyebanaka te okomona boutique ya place biloko eyaka kokota emonanaka te okomona chambre frais ya place biloko eyaka kokota emonanaka te mais ezali na ba esprit transporteur oyo bayaka kotika biloko ensemble chaque moto na bislam soko ozoya na pharmacie akosomba kisi oyo eza ya bato wana mpo ebele batiaka bakashona na oyo banda tolobeli batémoignage oyo na lobanda na bandi kolobela nso na 2021 so 22 lelo bato ebele baotia lisusu basima omona pharmacie bakoma nsima bakobeka pharmacie batembe akomo comprendre yango moni efo tozalaka na bitumba mpo tofungola bato miso alors okomona eloko nini na Wikipédia wana okomona po Wikipédia wana eza des dieux de médecine eza département ya diable oyo demo moko ya babengaka dieu de médecine Wikipédia okomona sikoyo na kati wana eloko nini elekana ntango yo oyo osomba kisi na pharmacie baza aligné na monde ya ténèbre ntonka kokoti na kati direct mpona bakomi komona ntango bazomona yo bakoluka famille na yo aparti ya sang bamoni bacentre no bakufaka no batravaka kuna batuni bacentre moto osomba kisi wana problème nini naye moto toluka toboma ye bacentre basignale bandoko famille a partir ya kisi oyo ozosomba omoni mpena kisi bakomi mpena aire mosusu naopesa exemple bakolo depo pharmaceutique oyo balimbisanga erythromycine napesa exemple bapeso mpena erythromycine moto azopesa yo apartir ya miso akoti komi soki moto wana aza ndoki te acharlatan te apartir ya signe wana ya signe ya communication omoni bato ebele apartir ya biloko ya basigne ya ténèbre baokende kosomba bakokoma mpe kontrole na diable même na bapharmacie signe wana ekontrolaki ntango bapesi okisi obima nango nyoka wana ozomona to sekle wana eza na esprit moko ya kontrole za ntango ozobima akoti poli na kati ya kisi wana okenda bacuba yo kisi wana tokenda komela kisi wana malade ozalaki nango ya motu place echange koma cancer malade ozalaki nango ya motu place ya motu place echange koma sida malade ozalaki nango ya motu place bando ozwa kisi wana ekoma diabete ndenge moko na kati ya hôpital ntango moto azokende okokuta infirmier to docteur aza sorcier to kitisa ntango okoma wana direct bazorepere oyo na kati ya monde ya ténèbre bakoluka bacentre na makila na yo bamoni balukeli yo bacentre no bakufa batuni boza na projet ya moto batali ete ozoluka yo basignale direct bato bana dossier na bazwi contact soki médecin ayaki ndoki kisi yo moko osombi papa ive na miso no babuki yango babendi kisi mpo bacuba yo bunganga akoti koli na kati ebusu ya poison bacuba yo boye maladi wana ekokeke koma poison eke koboma misusu mpe minganga babandoki te yo moko elakisi no lokola kashe wana elembwa ténèbre eza wana bandoki baoluko nango ntango ena kisi wana osombi omona kisi na ngai yango oyo bashanzango monde ya molili echange kisi wana oyo batie bacubu eza mosusu oyo yayo ya bie balongoli momona meme kisi wana na 2 secondes makambo wana esala die de médecine eza lisi siko appartement na yo
département ali se faire na ba département belé ba ministère après na ebisa yo et un appartement moso ali se fait eux boma ba ba mort subite wale bimaka mingi na décembre ba accident mutasembi poignet kaka ki mutasembi vola ki ozomona donc nini wana eza si na nyoka eza bien de médecine tokoya kolobela ngo bien émission koya voilà donc je dis que tu kayo tu le temps pour 5 minutes au minimum en journée après les optés bango et puis que puisse programme et tonga c'est depuis ça Italie terrain à Chobo ils ont comme campagne d'évangélisation aux hommes mabiso aussi numéro de téléphone le sambo pour la bande de cours madame la mission au papa avec la mission à cette campagne d'évangélisation bana nzambe eza na terrain à Chobo bana nyonso ya Kinshasa obanda na matete de bonon limité surtout limité oza ba voisin matete lemba oza pe ba voisin matete bana ngaba bana makala bana luvulu bana kalamu bana barumbu bana zona Kinshasa bana Gombe bana Lingwala bana Mbinza ya bino ndeko évangéliste Daniel o bolandaka ye na TV bolandaka ye na internet Yesu atindi ye mission apesi ye mandat na terrain ya Chobo boya kolanda témoignage à live boy obelaka maladi moko silisi ba minganga na kozala na mutu mona koyane wana za docteur kombo na ye Jésus Christ ye atretaka maladi nyonso alobi na Matthieu 11:28 bino bato bolembi bobeli boya na mikumba na bino epai na ye ye nda pesa akimi ape solution boya tozozela bino oza na problème makolo makolo no babetela guitare obande kotambola mokoka esu kotambola te minganga bapeso babeki yaka mokolo wana tokobuka babeki wa totumbango yo tambola sans beki okoya na beki docteur Yesu Kristo omona yo ozonga sans beki bapesa yo linette omona kalisusu te po mona moki ofona ta linette misu pe kufa pene mloko mwe mona nakate yaka tobuka linette ato tumbango oyaki na linette ozanga sa linette Yesu obikisa yo oza na problème ya célibat prolongé mibali bakoma koya bazokima yebaki eza na elamba moko célibat balatisa yo mobali akolinga yo mari de nuit na butu efatake mobali wana kimi potambola kana mobali moko na sima na yo Oki mayo célibat prolongé zo umela. Oza na problème à ménopause. Yo ba botiso de bana na butu na moyo botandeni. Oza na bakawa na yakato sambela. 6 mois oyo etikali. Yakato samba na terrain Chobo. Nzamba olongola ménopause. Docteur Yesu olongola célibat. Docteur Yesu olongola ba mari de nuit. Cas difficile nyonso za nango kobanga te. Okotsaka ba dossier bazwaka baninga mayo bazwaka yo te. Yaka to bondela. Toya na Yesu oyo azali nzamba traiter ba cas difficile. O apesi biso mandat na ye na kati ya terrain Chobo. Boyoka ba secret kobima wana ya diable. Bo soutenir pe évangélisation. Bo soutenir to ana posa to sala ba banderole ebele, to sala ba bâche ebele. To kabolango partout na Kinshasa mbana ba coin. Pona lokumu na Nzambe. Ndenga lobi na mokanda na Ligue chapitre 15 verset 7. Soki moto moko abongoli motema fete kozala na lona. Salisa fete na lona. Hein? Papa Avelino Thomas. Salisa fete na lona. Nzamba mona mama Anne. Bana nyonso ya la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Hein? Mama Gigi.
bambote belé na papa Lievin bambote belé sika bozali na bosani te mama Thérèse Mbangani mama Bibi Ishingo na bosani te mama Patricia Mondele restaurant mama Patricia Mondele nzamba bona yo siko zali mama na bosani pete papa Pati na mama Jetou papa Junior na mama Chacha bana nyonso la bonne nouvelle tellement bozé belé pino nyonso na kopesa mbote na mbala moko te mon grand frère bel ami hein nzamba mona yo nzamba salela yo bolama bana nyonso la bonne nouvelle de Jésus Christ na pebino bambote soki Yesu azongi te tokutena miso koya nzamba mona bino bosalisa feti na lola numéro na biso ezali 081 43 30 475 081 46 14 476 084 14 60 460 721 eza numéro na biso eza na WhatsApp soko koti omona photo na biso ya WhatsApp ezali wana o musu toza na bofele o musu na zanga moko wana baka nyonso difficile o totangi na témoignage oyo bohésite te benga tosambela mpo na yo Yesu akokita akosala elonga te akobikisa yo nzamba lola nzambe na nguya apambola bino.